Je réponds au nom de Elias Mbavo. Elias Mbavo. Dans la 31 ans. Et puis au salaire. Bon, on a travaillé dans le domaine, il y a hôtellerie, dans un serveur. Et à part ça, je suis chanteur musicien, je chante à l'église aussi. Oh, moi j'aime bien l'église. Oui. Ah, c'est bien. Non, temps libre na yo au passage Rosanini. En tout cas, déjà j'ai un peu temps libre dans les mois passés, mais plus beaucoup quand j'essaie de créer le temps. Nazara plus sur internet, il y a Coco sa vie professionnelle, la vie spirituelle, et puis d'autres temps je passe trop à la répétition, donc je suis trop le boulot en tout cas. Ok, ouais. Ok. So ki kasi tolobi yo tang labi so ba qualité. Oyo olingaka ko kutana nango tango zo solo na mwasi tango zo yeba mwasi. Olo ba qualité nini? Déjà, beaucoup se focaliser à l'aspect physique. Alors que pas moi si c'est pas l'aspect physique. Moi, c'est ça mon tout. Moi, si on a réfléchir, moi, si on a comment défendre mon bal, je sais que non, il y a ma femme qui est là à défendre. Et non, une femme qui sera une vendeuse de rêve, au fait. Tu es tout le temps au téléphone, sur TikTok, pas dans les raté. Ok, ouais. Merci. Si koyo yebisa ngai ba défaut oyo lingaka kokuta te tango zo yebana na mwana mwasi. Déjà, moi, la moitié, ça a trop de timidité. Moi, la moitié, il faut s'exprimer, il faut le bas. Pas dans le mal, il faut être réservé, en fait. Pas que tu parles beaucoup aux impolis. Moi, la moitié, il faut se défendre même devant Banderunanga parce que ceux qui ont le bâté, belle famille, donc moi, si vous avez la capacité à le bas, et puis tu es fort d'esprit, quoi. C'est ça, une femme. Ok, merci. Toya awa, toyeba pour nini ba passer ba ballon na bango lantanga awa boy. Combo na yo na âge? Maëlys Lomalisa, j'ai 22 ans. Merci. Au passer le ballon pour nini? Bon, on a passé le ballon parce que déjà, à bien frère et église, à l'Inga Bafti, basa tout le temps sur TikTok. Moi, je suis artiste, donc plus mon temps, je le passe sur TikTok. À frère et église, nga comme ça la canal TikTok ça m'a bête mais avec frère église et cocolété c'est un peu ça bisono surtout ça mais la caméra c'est pas respectable en tout cas. Au ça la na TikTok. Je suis artiste, je fais des publicités à ma maison, techno, téléphone, à part ça des humours, gags, tout ça. Ok, merci. Et collègue, parce que ça trop mon pagan, ça trop charnel, trop charnel. Déjà quand tu la vois, elle est trop charnel. Donc n'a pas ici TikTok, que ça la TikTok, ça m'a bête, ça bien. Mais tant on comme vendeuse de rêves, on a des aussi batté pour la vendeuse de rêves, donc il aussi batté, donc voilà. Ok. On a parlé d'une vendeuse de rêves, les années c'est ça nanga. Si on a stade peut-être dans un contrôle, c'est la maison, il y a téléphone publicité, on va me payer. Ils ont vendre rêve. On a peine à ça la TikTok, maman. Parce qu'il y a bien beaucoup de sur TikTok. Comment est-ce qu'ils vont vendre la TikTok? Ben attends un petit peu quoi. Tous les caboués. Combo na yo na âge? Comme on a Christiane Mobanza, j'ai 25 ans d'âge. Merci. On passe le ballon pour Annie. On a passé le ballon pour na âge nae, azamwa mkimakas. Et puis côté positif, ce que j'ai aimé chez lui, Assa Melaka, et ça m'a beaucoup touchée. Parce que moi-même, je suis chrétienne. Ok. Obaki, aux âge 31 ans, bon. 31 ans. À mon niveau, mon qui parce qu'il y a mes 5 comme madame Mikolo, azamwa mke de voir, mais de la voir, azamwa sikitoko, azamwa teinture bien, j'aime ses lunettes, elle est belle, mais par rapport à âge, il y a mes salades trop dans la cour des grands, ngana ou djana. Ngozongisa makambu. Cours des grands, ça veut dire par rapport à Benzo Nanga, nada mas, donc jamais que fréquenter. Moto oyaza nasi à 40, non, les 40 on a l'an. Minga likolo, hein. Faut matin. Oui, il faut à chanter ma charrue. Merci. Toyebwe. Combo na yo na âge? Combo na Siraka Pinga, 25 ans. Merci. Et au passe le ballon na poani. Après les ballons nanga côté à lobby que il faut aux la timide et pas il faut aux la timidité et pas babokilo parce que babokilo babalukaka ce que OK na bango polele kaka bango moko ba comprendre que moi na bango et comme ce que bien bali beaucoup mon potana yango jamais okoki ko le babokilo boya face à face le bango non ça bien liba les ala deux familles mais bolingo les ala deux personnes ngam na lingi yo famille nanga timtenyo donc peu importe lo banga na imposer déjà aux akitoko sepeli singa aux amis soit bien aux azona bien attaquer mbalemoko na spela beno ko attaquer na presse manonzonga sima ngaza rabongo na piquer puis na soigner moi muke mais sinon elle est jolie azama matama kitoko. OK lobakasi nga iloko kaka ndete pona kolobela babokilo wana babokilo babalukaka ba mama bazalaka mingi pa bana bango mibale voilà bon confère que moi na mbali suka omona ka bibili mbali bobebani. OK mais malgré tout ça au lobby azali baguna yo
Loba vérité son abaguno mama, ça ne casse pas les carreaux. Eh, ma boukana d'ailleurs. Aibomi yo namoni mwa eloko eza bete azani mabete même façon ya kolata nde mama wana koyi kochange elamba eza yango kaka elamba apena kochange na ngai yo so mbongo eza na kochange yo maleme tochangeane namoni tozongisa ballon tozongisa ballon te je suis désolée merci merci toya boye kasi kombo na yo na âge kombo na nga Davina Kumba j'ai 23 ans. Merci. Opasoli ballon no pani. Na pasoli ballon nanga parce que aza mukuse premièrement et ngai na ndenga lobi ke basi ba TikTok et tout nga pe naza artiste donc likambo ya réseaux sociaux nde tozobomana yango moni ke basi ebele bozotula mpo bolingi réseaux sociaux fort et simba teke nga mobali ake luka mbongo yo vandeli nga na réseaux sociaux tu cherches quoi là-bas ozala vendeuse de rêve et puis par rapport à mokuse parce que yo mati trop likolo na mwa 10 cm kita na talon omona nga noto ande moko toza taille moko mais simba pe te fo leka ngai bon par rapport pe à ba style na nga tu n'es pas mon style mais en tout cas tu es belle mais oza trop mokie ma race merci toya boye ça va kombo na yo na âge Jenny aza 29 ans. Merci Jenny. Opasoli ballon no pani. Na pasoli ballon parce que aza pembe HP mais nde aza chrétien ça va parce que nga linga ba chrétien pembe nde na âge. Nga déjà naza pembe mibala pembe. Linga mibala mwindu loka ba sénégalais. OK. Merci. Ata baguna yo. Bon. Aza baguna nga oui du côté elongi mais comme ya linga pembe te na ebité na kota na kata cité na goudron tondeni parce que yo moko pe oza mombi toza pembe c'est que changer poso bala pembe te c'est que yo moko pe changer poso po omi sepelera te posa pembe vraiment oza raison OK tango nga zo mona onka ndenge moko me ya boy awa kombo na yo na âge Bonjour Déborah Ntomba, j'ai 26 ans. Merci Déborah. Opasoli ballon poani. Parce que le ballon parce qu'il y a un goût dans la tête, des gens dans le baki, dans la ngambela mekusete, rombal pe pembete, donc il faut un balox, il faut un moulay, 1m70, 75 donc ça va goût dans la tête. On a passé le ballon. Merci. Sœur Nabiso awa, so komone quelque part oko stopper, moi li solo ya bolingo. O bien ngini. So na bnacha détail ebele mingi na osumuka mpona eseme toso te donc aza baguno te na bona sumuka mpona koexagere na ochoke vi na ye toye awa kombo na yo na âge Comment on a Neftali? Naza 27 ans. merci opasoli ballon poani Parce que dans l'andi nyonso lobby, je suis partante. Mais il y a oh le bail qui est trop n'attend na ikaka na musala et puis église. Déjà normalement au cause na batan nyonso mais faut pas saper moi na yo temps. Donc à part wana naza na lo msute. OK merci aza bagunao bon déjà du côté teinture aza baguna ngate parce que aza mwindo mais na sepeli kala nzela mi na ye donc yango nde esalinga bien et face à combiner ba rose na ye ça va ce n'est pas dit que na pesa ba pasa batana nganyo soka na musana parce que naza na célibataire so na commis l'engagement na yeba ningo dispatcher tananga na mobali mais sinon en tout cas quoi que ce soit nzela mi no kam taki to le reste c'est bon désolé hein Merci. OK merci toya awa tokoki kozwa kombo na yo na âge kombo na Anisette j'ai 25 ans merci tomoni ozali kaka na ballon na yo okoki koyebisanga mpo nini premièrement na posoli te mpo na façon na ya koréfléchir alobi ya talaka mwasi na libanda te intérieur nde ezalaka important mpo na ye c'est pourquoi mais question na ngai eza est-ce que osepeli na nga mpo kenda garder toujours ballon nga natuna ye mpe azali bagu na yo bien sûr que oui na sepeli na oza mwasi kitoko bien que tu as quelques défauts mais mutabongisaka mwasi eza mobali donc avec le temps mobali mutasalaka mwasi na bagu na ye en tout cas tu as des qualités ezake mwasi esengeli azala nango d'accord merci ok bon sikoyo na ntango oyo nakopesa yo opportunité botuna na baquestion mpona boyebana mwa bien na ntango oyo toza mpona to déterminer soki ezali match opreparaki question mpona ye otuna ye bon je crois que naza pas trop na baquestion mingi hein? Ce qui est sûr eza na eloko moko te olingi oyeba a par rapport asalaka nini si yango nde na yeba so asalaka nini et baemploi du temps na ye c'est comment natekaka babiloko na vente en ligne
temps nanga libre nalingaka kopasa ngo na ndako et puis église so toza na kilt. Ongo bakisa? Bien Bakisa sûr. mosusu. Déjà, Aza une femme qui est courageuse. Nga linga basio balukara monde. Donc, ceux qui investir pas naïe, ça montre que non, ou qu'on récupérer quelque chose. C'est pas que non, comme c'est des gens nets qui exploiter, mais tu sens que ce pessier opportunité en Luka, ça passe. Yo za na question mosusu ongo zongisela ye? Question ezali na loboko oyo namoni fille devez savoir ce que vous avez marié ou fiancé parce que il y a des gens qui ont ah ils ont bagé je sais pas peut-être qu'il y a ils ont une relation de mususu c'est masculin C'est babaga, oche bag. Non. Ah, sin, ok. Ongo expliquer sin wana. Nada célibataire en tout cas, na balaté. aussi voilà Bon, ça juste sera. Bref, na célibataire, na balaté. et puis aux a pas na yoto chez les parents Je suis encore chez le parent, non, c'est préparé malembe. Avec le temps, aux a colonie Nazam ta Congo central. Congo central ils avaient pas le belé Mundi Bumbanza Mateke. Et bon, Yosé colonie. Madame Luba 100%. Je tapais juste en tout cas. Non, mon oza rasa baluba pena. Nalinga baluba fort. Ok. Naza kade, mais malheureusement, on a capricieux au supporter, ba caprice tanga. Ah, tout ça quand des motos c'est supporté. Ok. Na sepeli na ndenge ezokende. Donc, nazomema na lili. Oyo ya na liboso na biso. Ouais? Ok. Yaka awa. Totelema awa na liboso. Kopusa na montambo awa. Yo telema no awa. Ozano bien awa. Ok. Bon. Tokomi ti na étape oyo. Ok. Bozali na mituna moko ya suka te. Bongi botuna entre bino mibale. Soki pe ezali te. Ngambo eza te. Boko solola air moko. Wana question suka pona ye? Question c'est que ça. Bon. Oh, vous avez une question à futur, hein? Est-ce qu'un jour, si on s'est marié, balel na mwasi na yo, et que moi, moi, je suis libanda, tout le monde m'a non bolingan, parce que, bah, mi belle bazana bas libanda. Est-ce que vous avez une idée au bal la deuxième femme? Très bonne question. En tout cas, on a surchargé mutu na ngate. Déjà naza na musamo na salari surcharge na mutu. Libota na ngele kilinga ndelu nda ko likisinga ndelu. Skuna ko bakse surcharge musu libanda wana naza ndoka vina ngato ndenge nini. Na go mona mais na legi na nga je passe à autre chose. Ouais. C'est juste ça. Ok. Et bon, kasi pona yo, ozali na mutuna ya suka, olingi ko pesa ye? En tout cas, la question vraiment exaltée présentement. Mais avec le temps, peut-être ceux qui se fréquentent des questions goya, mais actuellement, question exaltée. Ok. Sikonga siko natikali na question suka. Pona ndeko na biso mobali awa, ezali oui ou non? Oui. Oui. Kitoko. Et puis pona yo, pona ndeko na biso mwasi, ezali oui ou non? Je crois aussi c'est oui. Hein. Eh, si ma belle, moi kabalone kene musika. Pesa na micro oyo. Zwa mwasi na yo bokende. Bobete maboko, bozala jaloux te, bobete maboko. Esimbi.